Bonjour bandeko, bonjour. Toye lisusu mpona koloba mambo ya information ya mama ya dot. Faut balwa mpona mambo ezali awa frère Mike Kalambai arrêté dot na ye oyo ya CPNL. Yango bato bazolobela avant interview basaki na Marius azwaki dot na ye. Siko problème ezali eza boye biso dans ba Congo biso mais bato na bato za na tribu na bango bato baza na bakutimi na bango selo bato ni bazoloba selo na ba proche to sana ngo ya baba luba balobi ke na baluba ata mwasi aboti boboti na mwasi soki boboyani bazongisaka dot pona symbole soit qui dot tami mwasi akomi libre ni baluba ezalaka bongo seno bakutimi baluba ata boboti bana soki combien mais soki bokabwani basengaka dot na bango soki eza différent na bakongo eya mpe ndenge moko te nga nayoka kolo so ayebisanga mpango na bakongo soki obali mwasi soki mwasi abotaki so bokabwani na ye baososa mbongo wana te mpona mwasi abotaki mais soki obalaki mwasi atike kobota te bokabwani il faut bazongisa dot wana na bakongo ezalaka ndenge wana na bakongo ezalaka lisusu neti na bakongo ezalaka lisusu neti wana koka isanga mpe ezalaka nini personnel ufa deja so neti obali si mwana no akende neti libala mobali na bali abali yete mais baboti bana bakoli mais mobali atike obala mwana yo te mwana liboso za mwana mwasi soki abali papa na olia mbongo muto olia mbongo koko na ye na bakongo koko na olia mbongo na konti ya mama na ye mais deuxième mwana soki abali wana papa olia mbongo na bakongo pesa la ndenge wana sikoyo ndenge mokile koma na ngo bato bakoma osame na bango ba misusu bakoma ba famille misusu bakoma ko respecter ngo te famille misusu mwa bokabwena mobali mais bana bato beaucoup bon famille mobali mais mobala balaka yo te mais soki mwana sikoyo abali soki mwana abali donc mbongo wana omona famille ya mwasi bakabwena famille mobali pour famille wana babala ki était mais ba beaucoup bana bango mambo échange ba famille ba ndinga na mususu ba tikala bo mususu échange mais sikoyo frère Mike boy alandi kutimi na bango bato bazofinga nini alandi kutimi na bango ndenge a retirer mbongo na ya dot na ye alandi kutimi na bango bien sûr ba chrétien tolanda kutimi te non frère Mike alandi kutimi na bango donc bofinga eta zui mbongo na ye na bakongo jamais kosalama et ça m'a jamais ndenge aboti et kosalama jamais donc na chez Luba eza bongo ba confirmango na tout na des personnes sous ba Luba oui ba bisa bongo chez Luba eza bongo donc frère Mike azimbongo na ye ya dot donc c'est peigner siko akomi libre soka linga bala asala nini aosala onyosi ya lingi mais azwa tana ye c'est peigner azwa tana yo ya ko réfléchir tala bana nonano oluka mutu ya bien ko ke numba te ozana tana yo de ta ebele liboso na yo osala choix na yo ya bien donc frère Mike pede mincho yo akomi libre a obala na ye po azwi da dot mbonga dot na obala na ye donc na baluba bien chez baluba bien luba bien bakongo frère Mike okozwa mbongo wana te po botisi déjà donc mambo eza yango wana mambo ya mbongo ya frère Mike yango ezolobama donc makambo eza na yango wana mambo bato baoloba mpona mbongo ya frère Mike yango wana chez luba eza normal bakongo no ata na bateke eza bongo mpe te na bateke mpe soki mwasi abotaki
obali aboti bazosala mbongo te soki nde obalaki mwasi te so bokabwani mwasi na mobali ava bana bakoma neti efa ya famille ya papa il faut bobala bana. Yes, tribu na tribu eza na ndenge nango, donc vraiment bonne chance Penia, bonne chance na bango. Donc tout souhaiter bon bonne chance. Ok, merci. Sikoyo bato mosusu baza bikolo mosusu epa na bino basalaka ndenge nini, donc bato na bato baza na ndenge ya kutimi na bango balandelaka quoi. Donc bato baza bikolo mosusu baza mpe na ndenge nanga ya koloba soki boza na baexpérience tokopartage na bino na sewa bokoma tozwa biso mosusu totala bakutimi ya batribu mosusu mpe ezalaka ndenge nini quoi. Merci beaucoup, topartageaka kaka esalaka bien, bapartageaka kaka esalaka bien. likambo lisusu ezali awa Sœur Peniel afundi frère Mike na jetis kuna na Amerique kuna. Problème ezali bana baza na kati, Sœur Peniel oko retire plainte na yo botala pe bosala botala bana baza na kati, botala pe fiti ya bana wana ti bokende mulai boye ndenge ozala baepreuve noza nango wana so neti bokende na so neti frère Mike akwei bakangi ye akokende prison. So zala motema bo mama Sœur Peniel toyebi ke eza pasi nga toujours na ndako soutenir yo etake femme. Zala motema bo mama retire plainte na yo olimbisi ye po tikala na kimia bana baza na kati. Frère Mike pe aza mwasi na yo, ala mwasi ntela ex mwasi na yo, il faut pe ozala respect bele tango oleka na media, faut appeler na respect bele pa na ye. Tos mam yozo leka na media façon yozo lobela yango zo tinda Sœur Peniel akende kofunda na cote façon yozo lobela. Omoni bana baza na kati bobo makaka moto. Bana baza na kati pona nga consomma pia bobo makaka moto. Sœur Peniel boma moto frère Mike so lekile media yeba ndenga koloba so zoloba pona ko toucher muninga eza bien te. Donc merci beaucoup. Donc comique qui s'appelle Zaka bien na ba frère nini comique qui s'ezaka pe bien papa comique qui ça état que mosai na nzambe ezalaka bien comique qui ça oyo. Abonnez-vous bandeko na chaîne ya Mama Lydie. Abonnez-vous toza na biloko ya bien na chaîne yo ba recette kokoloba te toza na plus de 150 recettes différentes bo luka na bo mona toza ba recette kitoko botala bo partageaka et ça la bien pour na kosunga communauté na biso. And then merci beaucoup.